tu vois la Kaboui. Oui. On va dire que il y a là. Encore mieux. Peut-être un peu de fouetté. Il y a là. Vous allez mettre Tino en la Cape Town à Bandi et Belé Baïdi. Kombo nangai Etienne Chimbalanga. Oui, kombo nanga Mama Sharoufa Oramba. Kombo nangai Roger, naza na Cape Town. On a ni maman. Maman Lolo. Kombo nanga Maître Fafa Kilo ya Mombele Mbatable. Maître Dada donc Kombo nanga Fagibuka sa. Ouais, Fagibuka sa ouais. On dit maïté que ngala royal lelo le la petit nanga pour Arsena pire petit nanga. Alors pour nanga revanche si revanche. Famille Kabouya, il faut venger les moi na bino. Depuis que devant en Afrique du Sud, Cape Town, DiCaprio Kabouya za jeune moko azalaka timide, alobaka mingi te aza social. Petit na biso Arsène boyebi kaka na âge ya ba puberté, ba adolescence. Donc moi na nyonso turbulence ezalaka, mais cela ne veut pas dire que aza la victime ya menace to ya attaque au salamela qui est na parc qui a mettre plein donc Dicap revanche c'est revanche ten faut chaka na se faut chaka na se Oui, naebi Arsène, naebi famille nae mami DiCaprio donc wana pena ba bureau quoi. Ba baboma qui est-ce que oyebi pe bango po baza ba congolais pe. Ya naebi bango, naebi papa Eli, naebi papa Martin donc famille. Donc famille vraiment. Famille na famille de babomani. Donc mambo ezaka pasi ya. Papa, diaspora ezalaka te na mboko. Diaspora ni. Diaspora ezalaka te. Communauté ezate monde tokutani boye. Ça c'est la communauté. Ce que to sisi à moi na zongi communauté kufi diaspora ezalaka te. Ba obabeti baza ba kamada yana yi. Ezi problème. Elo kwa peleki nanga masanga pe bakobeta yi. Ube mwana nanga masanga nanga kobeta yi. Ezaka pasi. Oui, komi. Ezaka pasi makasi. Quand on publier lobby, il faut que les lacana batu bazakolela là. Nous sommes de cœur avec eux, toujours les lacana leki. Ou la tiki biso na ba condition moko. Il est parti à fleur d'âge, à un avenir moulaï. Mais vie sur qui kaka boye. Nzambe mtape ça qui peut nzambe mtazui. Dicap revanche c'est revanche. ten faut chaka na se faut chaka na se Batata ba mama bandeko wa bolingo. Naza déjà si bisika oyo ba exposer nzoto ya ndeko na biso congolais Arsène Kabamba Kabouya. Oyo ba betaki ba bomaki pa ba congolais lelo ezali mokolo enterrement. Toza awa na Western Cape, Cape Town, Mada City na Afrique du Sud. Tozali lelo dimanche le 27 octobre 2024. Tozali awa tozali kolela ndeko na biso Arsène Kabamba Kabouya oyo babomaki epa ya ba congolais bandeko na ye babomie na kati ya Afrique du Sud Cape Town. Alors bolandaki ba interview nyonso tout salaki. Bonjour famille. Boni. Okoya to pousa pardon kozoya à pied levé na banzi oyo ezali bisiko to kolela ndeko na biso oyo babomaki epa bandeko na biso. Nini yokolo basiri yango? Revanche sur revanche. Revanche sur revanche. Vous allez mettre Tino en la Cape Town à Bandi et Belé Baïdi. Il y a vraiment le long à l'andimaïté que nous avons royal lelo le petit nanga pour Arsena pire petit nanga. Alors pour nanga revanche sur revanche. Famille Kabouya il faut venger les moi na bino. Pour nga na otokunda moi nanga pe ba bomi na mbeli semaine prochaine et semaine passée pardon. Alors mon thème à l'anglais vraiment renseigné. Quand il y a un monde à la petite pas l'anglais ça l'a bien été. Dicap revanche c'est revanche.
ezali pasi pe mawa mais conseil ni nozo pesa na diaspora congolaise ezala ya Afrique ya Europe to Amérique. Est-ce que d'abord toza na diaspora te tolobaka na sima bato. Il est temps le diaspora azwa relève soi-disant diaspora qui diaspora ça na ba matanga ou bien na ba fête. Non, il est temps. Ce sont des épreuves au diaspora qu'on sait quelque chose. Alors pour l'anga pendant la diaspora d'Afrique du Sud. Netinga moko diaspora, s'il y a un problème, je dois traiter ça de ma façon. C'est ça. Merci mingi to ozota belete ozana zelozo tambusa. Lobani nya suka ko loba et puis mbote na ba bio. En tout cas, na ba onyo so ba ebi maître Tino, bolimbisanga, bo toujours bande on attend sur na lobby mabe. Mbote na bino tozali na salle tozela nzoto ya lekeya tolela elongo po babilela na ba o bazolela. Mais soi-disant diaspora, il faut faire quelque chose. Please. Merci mingi. Ah, toza na wapi? Toza na mboka nini? Ah, toza précisément na Cape Town, na Afrique du Sud. Toyo le la lek na biso la Catholic Church, na Station Road. Donc tozali awa po na le la lek na biso. Merci mingi maître. To sepeli ko pesa biso interview. Merci mingi. Tozali na ndeko na biso moko awa akota pe aloba. Bonjour papa, koko tana kati. Bonjour. Kombo na onani? Kombo na ngai Etienne Chimbalanga. Mwana mboka Etienne Chimbalanga okoloba nini na bandeko bazotala biso par rapport ya événement ya mabe toza nango oyo moko na biso babomi epa ya bandeko na biso bakongole? Juste message oyo ezali na diaspora congolaise, précisément à l'étranger ndenge tozali awa. Cape Town, Afrique du Sud et ailleurs, biso batovani libanda eza pena mawa mingi ya ko vivre ba genre ya ba comportement ya ba civique bon. Donc peut-être to kanisa ki so to katisi frontière to bimimboka to ko changer moi ba lignée to na ba éducation o to kutiawa to ko za la civiliser lokola ba msusu bazali ki civiliser te na mboka. Mais ezali toujours regrettable na communauté congolaise. To yebite il faut qu'on renforcer civisme na kati ya communauté congolaise ba enano ba s'intégrer na moralité. Donc batu bazali na ba immoraux ebele tozali na ba anti-valeurs tozali na batu oyo bazali ko détruire société na kati na biso. En tout cas toza ko senga ka gouvernement na biso ou bien na ba gouvernement ya bamboka tozali ensemble to travailler pour na ko rééduquer communauté congolaise ou azali kolinga ko s'intégrer toujours te na ba civilité moko oyo mutu normal ko vivre yango moni ba incident ya boyoza kolika na kati ya communauté. Merci mingi mwana mboka. Mais personnellement est-ce que ebaki mwana mboka Arsène Kabamba Kabuya? Vraiment très bien toza na ba affinité parce que grand frère na ye DiCaprio ingénieur DiCaprio Kabuya aza ami. Donc, de vivre dans la diaspora pendant plusieurs années. Donc, tu y bani pas moins de 10 ans depuis que tu vendis en Afrique du Sud, Cape Town. DiCaprio Kabuya aza jeune moko azalaka timide, alobaka mingi te aza social. Petit na biso Arsène boyebi kaka na âge ya ba puberté, ba adolescence. Donc, moi na nyonso turbulence ezalaka, mais cela ne veut pas dire que à la victime il y a menace to il y a attaque au salamela qui est dans parc qui a mettre plein. Donc tout ça vraiment que c'est la communauté congolaise vraiment tout meka pour apprendre un peu cause à la civilité qu'on vivre malam dans la communauté parce que tout ça qu'on condamné ba sud-africain ba bomaka mais par contre comme bisonde to komi ko bomana donc tout ça un problème ya mboka est to vandi sous libanda awa bazolinga toujours ko continuer na ba même comportement net ba rebelle to considérer bango bazali na ngambu ya ba M23 par contre to yaki awa pour la protection to yaki awa pour tout tanga to yaki awa pour tout acquérir connaissance moko boye oyo to zwa quitter na mboka mais alors to moni bande ko na biso bazali ko se comporter ainsi ba pasteur ba pantisango ba docteur ba professeur to meka un peu ko recadrer
rééduquer la communauté congolaise. Merci mingi mwana mboka mais liloba nini okoloba na famille ya Arsène Kabamba Kabuya oyo na minute oyo bazali ya kozuka baperde ya bango ndeko mwana yaya bazali na pasi na motema nini okoki koyebisa bango na minute oyo lokola moko ya bakongolais moko na biso tout toza na pasi mais famille ndeza na pasi makasi koleka biso nini oyebisa bango? Vraiment, nous sommes ensemble avec la famille, c'est pour cela que nous sommes ici tous pour réconforter la famille. Donc encore une fois mes condoléances à la famille Kabuya. Et puis on a aussi na bango batika nyonso na maboko ya Nzambe. C'est la justice de Dieu qui justifie. Donc justice pe ya biso ya mokili awa ba kosala musala na bango makamio c'est en marche wana ezali discrétion moko judiciaire ou etali ba avocat familial na bango na famille Kabuya Nzambe pe azali courage toujours à la famille Nzambe nde mutu azali maître de tout donc nous sommes ensemble avec la famille. Merci mingi mwana mboka, merci pour l'interview. Batata ba mama bandeko wa bolingo toza toujours na bisiko wapi ba ko exposer zoto ya ndeko na biso Arsène Kabamba Kabuya oyo babomaki na parc à Metland nde ba uti ko expliquer bino d'une façon trop ko expliquer te abetami lokola nyama babomi lokola nyama et pas ba congolais communauté na biso na biso tozo bomana toza na mama awa. Bonjour maman. Oui, bonjour papa. Et kombo nani ba bazolanda ba s'il vous plaît? Oui, kombo nanga mama Charouf a Oramba. Mama Charouf boye malamu na émission na biso tokutani na occasion ya esengote na occasion ya mawa. Est-ce que webi ndeko na biso babomaki Arsène Kabamba Kabuya? Oui, nayebi Arsène, nayebi famille naye Mami DiCaprio donc wana pena ba bureau quoi. Babomaki est-ce que webi pe bango po baza ba congolais pe? Ya nayebi bango, nayebi papa Eli, nayebi papa Martin donc famille. Donc famille vraiment. Famille na famille de babomani. Donc mambo ezaka pasi ya. Donc eza pasi ya lobango ya obandelango. Donc pour nanga ezaka ki to lingana. Surtout bino ba congolais pour nga na vraiment congolais te ngazanga ngolaise ba yebi. Donc on a rolo ba ki pour na biso nyonso donc na mboka mpa donc to lingana. Donc iloko esali vraiment pasi ya pasi makasi donc eza pasi mwe ko bunga la mitema te jamais. Lobani nokolo bana famille na ye mama na ye bandeko na ye ndengo ibi bango bao bazana Kinshasa pacho bazana ngona motema ko kende kuna bango babomi pa bandeko na bango pe ba congolais okolo bana bango nini? Bon comment na kolo bake nayebi ke na ba mama famille nyonso eza na Congo na ba o baza ba DiCaprio mami donc na opesaka ba mes condoléances courage ebele nayebi ke za pasi pour mamso ezarape ke bakobeta yo so nzamba lingaki obika ozala donc we sami tokolo baka eza mama nzambe emona bana ayebi poigner sami boy donc balela na bonzambe nzamba console mitema na bango on est ensemble. So conseil nino kopesa na diaspora congolaise na mokili mobimba diaspora ya Amérique ya Afrique ya Europe o baza ko se comporter na ba comportement mabiboui conseil nino kopesa bango? Bon conseil na kopesa ezaka ke touti mboka moko toyena bamboka mupaya tokuta fa toza soudé toza famille o ezake ngana kokite o atenga loboko ezake ngana koya tombolinga mais so ezaka ke biso na biso place muninga kwei toza na kotola ko bunda donc koyina na jalousie eza makasi na mutema donc to bondi vraiment nzamba sunga toza bon moko partout o toza na monde entier place nyonso Congola zali RDC Congo Brazza whatever ta ato vivre na Afrique mambo esa mela biso na mona yango po bangolete na mona yango po ba Nigérete donc baza bon moko mais abiso nde vraiment papa qui mutin mabe na ebité so nzamba démon ngala ka na ba congolais ona ko lobaka yango donc to lingana voilà. Merci mingi maman, merci mingi pour na kopesa biso interview. Mbote lisusu bandeko toza toujours awa na kati ya communauté congolaise tozolela Arsène Kabamba Kabuya oyo akufi na ba circonstances oboyebi. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko journaliste. Kombo na nani mpo ba bazolanda yo baeba yo? Kombo na ngai Roger naza na Cape Town. Mwana mboka Roger ozawa na Cape Town tozali awa na sangwa mawa tosangani apo na esengote kasi pona mawa est-ce que webaki ndeko oyo toyekolela lelo Arsène Kabamba Kabuya? Arsène Kabamba Kabuya wana zalaki leki na yebaki dès les premiers jours na ye ya kokomaka na Cape Town na yebaki na jour donc na ndimaki
et quand vous allez une semaine à comme na mboko ngani na yeko yebaye na ba écouter gaza leki ya DiCaprio après ba quelques jours na yeko mona DiCaprio présenter ngai leki le quoi vous allez mettre na leki vous allez kana ndia on allez kana leki na biso na ba ndenge na ye nyonso na ba ndenge na ye nyonso na ba qualité ba défaut na ye na zalaki na ye leki ya ngana zolela même moi miso ibale zo bimate na kati je suis en train de pleurer azolela ilobani nokolo bana famille eza ko zoka na minito ndenge kaka pe biblie lobby il faut que les lakana batu ba kolela nous sommes de cœur avec eux toujours les lakaka leki ou atiki biso na ba condition moko maloba izo zanga ngai il est parti à fleur d'âge azana un avenir moulayi mais vie soki kaka boye nzambe mtapesa ki pe nzambe mtazui conseil ni nozo pesa na biso diaspora congolaise auto tikali ya monde mobima mingi ya South Africa conseil ni nozo pesa par rapport à ba comportement wa mabe tozo afficher. OK, conseil na ko na diaspora congolaise surtout auto en Afrique du Sud tozo conscience total ba ninga musu ba communauté mususu des environnantes na biso ba Camerounais ba Nigeria comment ils évoluent na mboka oyo biso toza toujours en séparation. Bisika ba Congolais bazali yeba ke ezaka isika matongi kozala isika oyo end up na bitumba isika oyo na koya kolakisa chemise na sombaki autant or ba communauté musu ezali kitamba zo kutana bazo sangisa mwa mayele ba yamba pe bandeko bazo uta libanda oyo bazo kota ba ope bazana posa kisi ba lembi to ba kisi ba jupe o ba yako luka bazonga donc bazo s'entraider souci nanga munene za na communauté congolaise sur ko batali loba moko biso nyonso dans toutes circonstances et kozala bien au lieu que to zala tala ndiki mo zo ko ya biso na semaine oyo kaka semaine to leli combien de ko to kundi combien merci mingi mwana mboka mbote na bato moko mibale o ba zolanda mais ngade mna ko remercier monsieur journaliste et pour la première fois je rêvais participer na chaîne na yo lelo naza vraiment na esengo ko leka na chaîne na yo mbote nanga mingi na le grand cameraman natanga kombote ya na pesi bambote nanga mingi toujours na congolais nyonso ozaliawa na bana nanga na Kisasa bomo na papa yeyo nazali toujours en vie na baninga nyonso batika na Kisasa bambote na bino chaîne na bino yango yo bolanda chaîne ba information beau soutenir. Yeah, merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka. Toza toujours awa na diaspora congolaise. Tomoni moko ya ba diaspora congolaise azalia mwana mboka mbote no makasi grand journaliste wa Simbi Cape Town. Mbote no makasi. Kombo na nani ba bazolanda yo ba. Kombo na maître Fafa kilo ya Mombele imbattable. Maître Fafa kilo ya Mombele. Abingana kilo ya Mombele imbattable. Awa tozali na Cape Town Afrique du Sud Mada City bisiko wapi to ko lela moko ba congolais na kombo Arsène Kabamba Kabuya. Est-ce que we baki neba makamona bien na nolande ika quiet na tala ndenge kindi mais na regretaki makasi ba obabeti baza ba kamada yana yi ezi problème elo kwa peleki nanga masanga pe bakobeta ube mwana nanga masa nanga ko beta isalenga passe mais to le to kunda to ibano makamo tuza na Cape Town. Merci mingi lilobani nokolo bana famille eza kozoka na minute et puis conseil noko pesa na reste diaspora nakolo bate passe tikala kolo ndekwa biso ba camarades to bosani mais hier otika na choc na motema na peseka courage masa na ngai DiCaprio zaka courage mobile aiba muto olela na muto omelala e po to sekaka to melaka mena motema balingaka te ndeti ngabe na yebi ibele balingaka te awona bakana za rebelle po ibele balingaka te mais akolo bango na miso na ngate on pa ngona me benga rebelle nakabe imbattable na maître ya kombo pe ya kombo inate banda awate banda Congo na yepe na posa na Jobu na posa na Cape Town omune miso so batali ba olanda bi wana azem imbattable na banga bituma ya cop nanga mais na respectaka mutu to para to boti to za bana na mona mutu mona betie beti mutu mobe na kena ndako mwana yo tala ta papa biso abetaki ba âge ni ba âge bana ba 16 ans ba 17 ans ni ba osaba biloko na abiso do mettre un dada ta mettre dada za moi ne pe pomba ce qu'on a manqué mettre dada moi a manqué opéra mettre chino na manqué moi na ba manqué on do respecter ba mettre yo po lobi la ngope ba respecter biso. Merci mingi mwana mboka mettre to za pe na bana mettre please à part Zulu Teguma o msuboya te
Mbote maître. Merci beaucoup, Mbote, bonjour. Kombo na onani bazolanda yo baeba. Maître Dada, donc avec papa la chancelle Jigoro, baebinga baebi. Bon, toi que la petit abisso vraiment donc les qui a DiCaprio, petit Arsène. Donc tu roules là parce que il a on est abisso mao. Parce que petit Arsène abisso tous aller événement mingi na Cape Town en tout cas tous aller surtout Woodstock, South River, Maitland, Brooklyn, Pérou. Donc la place est belle, tous aller petit Moronzunzo. Bon malgré tout ça va comportement naïf vivre donc tant comportement naïf vivre bon na likambo les cas en tout cas ils a choc na biso surtout ils a bien bon et corriger pe biso que non to tika ba bitumba libanda eza mabe mingi tani to okufela petit na makambo donc ya buzoba ils a na motina dikolo masanga komela masanga ba une coopération koti ba bagarre bimi allez muta okufa donc mutu pe abomiye azape mutu moko abunda na ITP azale mutu moko azape calme mais l'esprit m'a bêta en tout cas et ça qui bien té donc il faut tout se corriger biso na biso vraiment parce que tant esprit m'a bé yaka to ba ngote olobi malamu maître mais ce qu'on concerne nos pesa na diaspora congolaise ya mokili mobimba ya Afrique ya Europe ya Asie ya Amérique mais mingi ya Afrique du Sud concerne nos pesa biso bato tikali ozo conseil biso nani bon conseil ça que non on peut ça conseil parce que dans le monde entier en tout cas Toyo kana vraiment Toyo kana tous ba congolais biso nyoso Toyo kana vraiment parce que biloko eleki oyo ba pays monsieur et c'est qui biso makasi mais c'est qui biso mingi vraiment donc sur tel surtout ba sud africain pour biso vendre dans l'Afrique du Sud ba c'est qui biso mingi ba que non comment congolais boko ba bino donc Toyo kana vraiment moi likambo yo za ndenge nini Toyo ba ne to ko traiter en tout cas ils a vraiment bien été donc Toyo kana ils a bien été vraiment likambo donc et plaire biso nyo surtout vraiment tous en maïlé donc dans le monde entier vraiment et le bilango Patrick Chimanga, les journalistes les plus célèbres, alors que non, Toyo Kana vraiment dans biso congolais. Même au Moninga vraiment ça attend à passer, aider vraiment donc ça a été que non, bah menace moro mutare no kufa vraiment, ils a bien été. Donc mutuba ndi mete ka kufa tala, to amle le cas. Donc toujours là, le to ko kunda donc to zangeka boy. Bon nazo mako ko senga ma sori vraiment na famille mobimba ya DiCaprio grand frère na famille mobimba na petit Arsène na senga ma sori ma na famille vraiment bolimisa biso donc ezali mokano moko to ndimaki tike koya donc biso to tikali vraiment to zomaile to tika ba bitumba pamba donc merci mingi mombote moko mibale na ba ebio pe bazolanda yo bon na pesi ma diaspora congolais nyoso mote vraiment na pesi ba journaliste na biso pe o ba sala ke tozala na pesi bango mote mingi bon na pesi pe vraiment ba judo 100% judo donc na pesi bino surtout mote na mo grand maître Soulé na pesi bino mote mingi vraiment donc maître Roda na pesi bino mote bon na ndenge so ya suka la bossa mo lo mo muke bala ya Maitland en tout cas makambo ko leka awa na ndenge ke no keba kare uzo ngasi mutu akoya osai lo mo ke alo basoni en tout cas tous na maîtrise tous en passer di kamone ko ina commune to parce que na place monsieur ko ina Maitland donc tous na maîtrise mingi donc so di kamona eye mutu osai wa provoquer en tout cas toni ma passi wana ezala mo pour imiter les attaques non à reprocher biso oyo betia li kofumba mo te bongo bien ti parce que li kofumba mo bon madon to bangango en tout cas merci vraiment donc merci mingi maître biso de to sengi merci pana yo OK tozali na ndeko na biso aza moko ya ba diaspora congolaise Afrique du Sud na Cape Town Mada City mbote ndeko ouais nde mbote papa kombo na onani kombo na Fagibuka sa ouais Fagibuka sa ouais namoni oya wa kulela ndeko na biso Arsène Kabamba Kabuya est-ce que oyebaki personnellement ouais normalement na ebaki vraiment na ebaki azaki un bon garçon abanda sola bien ouais bon ndeka makambo yaka bon ndele plutôt kulela mato mais na ebaki azaki pina mutu malamu
Merci mingi koloba ki oyebaki aza mutu malamu et puis présence na pona kolela ye conseil ni nokopesa na biso ba congolais totikali ya diaspora izala ya Afrique du Sud ya Amérique ya Europe partout na monde na ba comportement conseil ni nokopesa biso poto zape moko ba moko kasi na diaspora ten fo chaka na se po oyebi lobite oya bundisa mutu mususa ko ide lobi me obundisi ubi obomi ubi osali mabe lobi oyebite donc il faut solara bien il faut chaka na se. Merci mingi nini okoloba loba suka okopesa mbote moko mibale mbote na ba tunu surtout to ekolela donc to ba lobi ni to ko sala ouais ko beta na bunda ya société. Merci mingi mwana mboka. Si papa. Merci. Maman. Bonjour papa. Tomoni awa na kati ya église pona kolela ndeko na biso Arsène Kabamba Kabuya oyebaki. En tout cas nayebaki ete ata na nzela pe na tikala yo mona ete nalandi kaka sœur na ngai mami ya na ye nde nalandi me ezaka pasi oyo ekomi eza pasi makasi ezalaka mieux kutu koyebaki moto abelaki azalaki na hôpital bozokende kotala ye wana ndenge mosusu mais oyo koyoka brusquement oyo babetaki ye nde akufi eza pasi yango na kaka ezali pasi mais lelo bino koloba na famille o bazana pasi makasi koleka miso famille na ye nino koloba na bango na ngonga pasi makasi napesika mes condoléances na famille mobimba nzambe nde mutu azwaka donc ye mpe nde mobondisi donc apesa bango ka kimia na nyonso. Merci mingi me kombo na ona ni mama Lolo. Merci mangi mama Lolo. Bandeko batata ba mama bandeko abolingo toza awa na ba congolais esengeli baloba sur diaspora maître olobini ni sur diaspora papa diaspora ezalaka te na mboko diaspora ni diaspora ezalaka te communauté ezate monde tokutani boye ça c'est la communauté ce que to sisi moi na zongi communauté kufi diaspora ezalaka te. Merci mais moi na mboka yo lobini ni sur ma et moi na mboka uti bon et là mettre lobby il y a rien à commenter donc diaspora congolaise na surtout na Western Cape en tout cas à zéro kombo nani ngana za évangéliste Peter bango osana conseil ko pesa na ba communauté congolaise ndengo boy ko benga diaspora bon conseil zaka ke foka to milengela kumi batela ko ba ndenge ya kotambola et puis kotambola suzo na banga nzambe toza na nzambe to linga Yesu toza na Yesu parce que ville lo sans Yesu za mapi na mingi. Merci ya mutu ya yango. Merci mwana mboka kombo nani kombo nga papa Boni vraiment eloko nga na koko bakisa na o papa Peter otukoloba ezaki communauté na biso totambola na kobanga nzambe omoni mboka oyo nde toye na mboka oyo soko lingo vanda tambola ina mboka to remarquer ke bato mingi ba okufa ezaka ba jeune oyo bazo dépasser même mata 40 eza vraiment pas si communauté toyoka kokunda ba leki na biso vraiment oyo ntam susu avenir eza mulayi likola makambo mike tozo perdre vraiment bandeko vraiment eza pasi. Merci mingi mwana mboka na banzito.